mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mosepelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, Toasa Kidila. Merci d'avoir passagé na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie à Banamboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Jeudi, et là, mon autre ami, merci pour ces pour la télévision, pour la colère du journal, il y a peu pour la peuple de fond, la journée qui après réélection, il y a le 20 décembre, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment le samedi 20 janvier pour le stade de Martyr Nawana pour partir faire les accompagnements déjà pour un événement au reportage. Le 20 janvier 2024, stade de martyr de la Pentecôte et Koyinda Nandenge à Kosakanate et Kosalabongo, événement moko munene pour la histoire de la République démocratique du Congo. Et les prestations, il y a serment, il y a chef de l'État, réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo à Kozana stade de martyr, libossé par autorité politique, par autorité traditionnelle, par membres, il y a société civile, par différentes couches, il y a population, il y a République démocratique du Congo, Oyo Bakoya et belé pour na ko vivre événement oyo ki mona meso mingi pe ba ko uta libanda lokola ba chef d'état ba chef ya gouvernement ba membre ba gouvernement ba ko uta na Afrique na Europe pe bisika nyonso pour na ko ya ko assister na événement oyo ezali événement moko makasi na sima élection et les calculs le 20 décembre pe publication et ba résultat provisoire et pa ya seni le 31 décembre confirmation et salemaki na ngambo ya cour constitutionnelle oyo abimisaki ba résultat définitif et tel que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zouaki avec 73% ya suffrage exprimé. Bosimbake, République démocratique du Congo en général, Péville ya Kinshasa, bazali ko vivre désormais na fièvre ya événement oyo mokote akolinga ko raté yango ba état major ya ba parti politique mingi penza ya union sacrée boye ba membre ya société civile ya RDC pe na ngambo ya gouvernement bato bazali ko bongama bato bazali ko talatala ndenge nini samedi 20 janvier 2024 stade de martyr et kozala pris d'assaut na ba différentes couches ya population ya République démocratique du Congo pour na ko vivre ki mona meso événement oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko lekisa to ko kota na deuxième quinquennat na ye par rapport ya confiance oyo population a pesaki ye et kozala événement moko munene stade ya 80 000 places to banzike et kotonda pambate événement oyo ezali ko kotisa chef de l'État na deuxième mandat na ye pe ezali bongo na mois ya liboso mois de janvier oyo République démocratique du Congo azali kokoma histoire na ya sika elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tebeta bongo masolo ya Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo akendaki ko déposer gerbe de fleurs mokola mercredi 17 janvier kuna na monument ya Patrice Emery Lumumba oazaki premier ministre ya République démocratique du Congo ezalaki na occasion ya 63e anniversaire ya assassinat na ye. Reportage Nadine Nassoro. Après Musée Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier, et comme tour, il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Kozaba hommage, il y a Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Mercredi 17 janvier, jour commémoratif, il y a assassinat, il y a tout premier ministre, il y a République démocratique du Congo, 63 ans après, Congolais Bazali Kokanisa, combat oyo Patrice Emery Lumumba, d'une fils, il y a République démocratique du Congo, amenaki pour la souveraineté nationale, paix internationale, na présence, il y a quelques membres, il y a gouvernement,
boye ba différentes personnalités politiques ya société civile, ba membre ya famille ya Patrice Emery Lumumba pe ya fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a déposé ki gerbe de fleurs na mausolée na ye oyo ezwami na commune ya Limete. Liboso ba panze sango chef ya gouvernement a salué ki combat ya Patrice Lumumba a renda ki le hommage et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko rapatrier ba relique ya d'une fils ya mboka na mabele ya ba ancêtre na ye. Alobaki ke le 17 janvier ezali ko rappeler bango héros oyo Patrice Emery Lumumba premier ministre ya République démocratique du Congo. Awa alobi ayena na kombo ya gouvernement pour na ko honorer pe ko rappeler acte important oyo ezalaki posé et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo e permetaki kozongisa héros national oyo na mabele ya bonkoko na ye année passée. Boye alobi tozali awa pona ko commémorer premier anniversaire depuis relique na ye ezongaki na ville ya Kinshasa. Lelo ezalaki bongo na ndenge ya malamu toyeba na kozonga lisoso pona ko honorer chef ya gouvernement alobi ezali double honneur parce que azali ko honorer premier ya liboso premier ministre entre bango pe premier ministre ya République démocratique du Congo awa a souhaité que ba sacrifice oyo esalemaki esalama pona bato nyonso ye aza l'exemple ya jeunesse ya République démocratique du Congo pe ya ba congolais nyonso pona mboka na biso République démocratique du Congo. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi indépendance ezali bongo avenir moko glorieux ndenge ya talisi alobi Congo esengeli akoma histoire na ye pe amoni ke bazali bongo à l'œuvre sikoyo ndenge atalisaki liboso ya bakonzi sango. Na masomo suba ke ba protestation eza kokoba se kokoba après publication ya ba résultat ba élection législative le 20 décembre surtout na ba plateforme surtout ya Union Sacrée division et comme komona na déjà bolanda réflexion au héritier mapini masalivino. Nasima ya élection il y a le 20 décembre 2023 mingi penza na oyo etali élection législative bo simba ke nasima ya publication ya ba résultat et pas ya commission électorale nationale indépendante tozali ko vivre moment moko très important oyo ezali moment moko ya ba tumulte na ba différents états-majors ya ba partis politiques koningana ezali vraiment makasi ba déclaration ezali kosalema ba menace pe biloko ya ndenge na ndenge moko te azali kondima défaite na ye sur plus de 25 000 candidats mobimba oyo batikaki ba candidature na bango moto nyonso azali kolobake aganiaki regroupement politique moko te ezali kozonga sima nzokande situation oyo tozali ko vivre yango même na kati ya Union Sacrée et pas wapi ba regroupement nyonso bazali kosala ba déclaration pona ko accuser baninga muso to banze ke situation oyo ezali kosala bongo eloko moko ya malamu te pamba te même ba oyo bamona ki lokola bazali ba gros poisson 4 na Union Sacrée bazali kolela pe koswa mino balobi ba résultat oyo ebimi bazali komona clarté na ngambu ya MLC na ngambu ya FDCA pe na ngambu ya ba regroupement mususu ba déclaration c'est ba déclaration ezali kaka kokoba se kokoba to éviter soki nani asali baninga nko to éviter soki nani azwi ba voya baninga kasi tozali kosenga kaka na ba différents regroupements politiques ba partis politiques pe bato ya ndenge na ndenge nzela ya malamu ezali kaka na ngambu ya cour constitutionnelle et pas wapi esengeli kokende na ba preuve pamba te période ya ba contentieux esi ebandaki nyonso ekozala traité bazali kozela bango po na ba déclaration ezali na yango na litomba te kasi nzela ya malamu ezali kaka nzela ya cour constitutionnelle kasi ba fissure oyo na kati ya Union Sacrée ezali kolakisa déjà que même tango ba résultat ya ba élection pour na députation provinciale et kozala bongo publié et kozala kaka suite ya ba événement et kozala kaka suite ya ba déclaration ya ndenge na ndenge moko te azali kondima défaite misusu balobi ba candidat ebele bazalaki nommé na seni tuebite na ngambo ya cour constitutionnelle tango ekokoma ba résultat définitif soki ekondimama pamba te toboyi to vivre ba scène oyo to vivaka na cour constitutionnelle ya Benoît Bindu boye tokosenga mosala eyeba na kosalema na ndenge ya malamu kaka na makambo etani mécontentement ya ba résultat au seni autaki kobimisa pona élection législative ya le 20 décembre ndakisa ya mwana mboka maître Christian Chilenge oyo azalaki candidat kuna na Lukunga asengi na seni a publié ba résultat bureau par bureau de vote reportage Infolingala.
ya yambo nalingi napesa bino matondi mingi na ndenge bopesi ngai occasion en tant que Congolais, en tant que candidat à députation nationale mingi na Lukunga. Eloko nalingi naloba na élection outi kolekama na mboka na biso, c'est que tu assisté na deux élections. Tu assisté na yambo na bongo oyo nga naza kobenga élection de l'Allemagne de l'Afrique. Wana ezalaki bongo élection ya tata mokonzi ya mboka. Élection wana ndeko Kadima Tuti Tolo amemeli biso ya benga kibongo Sal Bosolo acheli biso to benga kavar meloko ezopesa pasi mingi tokanisa kike balingaki ba appliquer même méthode meza mawa mingi oyo biso to moni pe oto yoki na 2006 Nkondo Papa Etienne Tshisekedi alobaki akokende élection te ndeko Malumalu azana candidat na ye a poche. C'est que kombo ya Malumalu pona biso ba Tshisekediste pona batu ya Papa Nkondo Etienne Tshisekedi elakisi absence ya vérité des urnes. Donc tangu Kadima azomema biso na salle Malumalu tokamwete yango tokutani na oyo bandeko mingi pe particulièrement bandeko ya parti présidentiel ya IDPS babengi bongo nomination toyo kakasoni te tolongwana ba esprit ya bajalelo oyo salemi wana oyo Kadima salaki na salle Malumalu ezalaki vérité des urnes te na oyo esalemi na circonscription ya Lukunga na kosenga ndeko Kadima Zadio biloko kaka mibale eloko ya yambo ezali bongo vérité des urnes ba publier 14 candidats au baza élu na Lukunga biso ba perdant na niveau ya Seni tozo senga na Seni a publier les biso var bureau de vote par bureau de vote ya ba candidat nyonso bazali gagnant elingi koloba nini na Lukunga par exemple ba publiaki ndeko Eliezer comme élu babimisela biso ba bureau de vote oyo liste na bango ezwi ba voix esali ke ye azala élu ba publielaki biso ministre Wivin Moleka ba publiele biso ba bureau de vote ndenge ndeko Kadima salaki pona président Félix Tshisekedi a tuti tolo alobi partout bokende ko consulter na site ya Seni ba résultat ya bureau de vote ya gagnant président Félix tolingi pe atela biso ba toko kende cour constitutionnel liboso to kende bureau de vote par bureau de vote ya ba gagnant na biso ya Lukunga na maselo mususu wa ke rédaction ya Info Lingala journal ya peuple na peuple et mais qui ko réfléchir le luna likambo et taliba martyr il y a le 4 janvier oyo to commémoraka sans que to babango reportage. Mois de janvier, ezali mois moko historique pour la République démocratique du Congo. Ezali lokola mois ba martyr pambate le 4 janvier République démocratique du Congo a honoré ki ba martyr na ye oyo ba bundaki ba sopaki makila na bango pour na koningisa pouvoir colonial pe kozwa indépendance. Na tina wana ezali date moko historique oyo ba congolais nyonso ba bossa na kate na sima ya wana le 16 janvier ezala kabongo commémoration to kokanisa assassinat ya président, troisième président de la République démocratique du Congo, Mosé Laurent Désiré Kabila, Oyo Azalaka assassiné na bureau na ya Mosala na palais de marbre. Le 17 janvier de Azalaka date commémorative, il y a assassinat, il y a premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Boyi ba événement Oyo Mibale et Landanaka, P et Bendaka, attention, ya ba Congolais pambate, destin et décida boyi. Natina wana, rédaction ya Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple. Ba meka ki ko réfléchir pour na kokanisa date ya le 4 janvier on dirait histoire na yango et beta makamala muté pambate esuka kakaka ke ba match et salemaki mobulu ebimaki batu bakufaki pe misusu bazokaki kasi nombre ba personnes oyo bakufaki na date ya le 4 janvier eye banakate bakundaka bango wapi eloba makate nzokande ezali batu oyo basopaka makila pour na koningisa pouvoir colonial andima kopesa République démocratique du Congo indépendant
indépendance na ye le 30 juin 1960. Na tina wana tokosenga na gouvernement ya République démocratique du Congo ndenge babundaka pona kozongisa ba relique ya Patrice Emery Lumumba enfin que mémoire na ye ezala honoré ndenge moko pe na place imka na quartier Matonge na commune ya Kalamu bakoki ko ériger monument moko epai wapi ba autorité ya mboka pe bato mosusu bakoki koleka na date lokola ya le 4 janvier pona ko déposer ba gerbe de fleurs pambate ezali esika oyo makambo nyonso ebandaki pona komona Congo azwali panda Congo ya Nzezalandu, Congo ya Patrice Emery Lumumba, Congo ya Joseph Albert Malula, Congo ya Joseph Kasavubu pe Congo ya Simon Kimbangu eyeba na kozwa indépendance na yango kasi date oyo esengeli monument moko ezala wana ndenge tomonaka ba monument mosusu na Kinshasa pe na territoire national nyonso na République démocratique du Congo. Ba inondation et beleza kosalama na ville province ya Kinshasa ba reporter ya Mfolingala journal la peuple meki koyebela mingi likambo oyo bolanda reportage po na tombo ya jeudi 29 décembre 2023 population bavandi na cité du fleuve Congo le long ya fleuve mingi penza na commune ya Limete pe na commune ya Gombe balamuki makolo na mai botala bino moko débordement ya fleuve Congo et Salemi population azali konyokwa manandenge ya kosakana te nyonso wana ya bamvula oyo ezali konoka ebele ces derniers temps na ville ya Kinshasa mituka na mai bandako na mai makolo na mai pe biloko ya ndenge na ndenge ebibi badega ebele esalemi population avandi na cité du fleuve azalaki na pasi pona kobima na tongo pe kokende bisika oyo bango bakendaka kosala mosala to pe ba affaire ya ndenge na ndenge situation oyo esalemi na cité du fleuve Congo mobimba pona débordement ya fleuve esuki kaka wana te même na ba cité mosusu lokola ya Mbudi Binza Pompage boy Kinsuka pe bongo na bongo population à vivre même scène boy ezali mingi esali makamingi te komona débordement ya fleuve eye bana kokota tina bandako ya bato bavandi na ba quartier lokola Mbudi Kinsuka Pompage pe bongo na bongo nyonso wana ezali conséquence ya bamvula oyo ezali konoka mikolo oyo ebele depuis mois de novembre pe mois de décembre na République démocratique du Congo pe particulièrement na ville ya Kinshasa ndenge bino moko bozali komona ekosenga ba autorité bayeba na kosala quelque chose pambate ba cité nyonso environnante ba cité nyonso pene ya ba mai ezalaka tango nyonso pasi pona likambo etali ba inondation na tango oyo ba mvula ezali konoka vraiment ebele ndakese ya cité du fleuve. Ba inondation eza kosalema ebele mikolo na ville province ya Kinshasa nde ba rapporter ya Mfolingala journal la peuple ba meka kozwa ba explication na moko ya ba responsable technique ya METESAT. Merci pour votre question. Les causes sont nombreuses. Donc nous avons on ne peut pas avoir les inondations sans qu'il y ait de la pluie. Donc tout commence par la pluie. Donc les inondations sont des canalisations des eaux en surface. Mais en altitude, nous avons déjà le ciel qui doit nous donner la pluie. Et cette pluie, quand ça vient en abondance, ça tombe sur les sols. Et sur les sols, nous avons les rivières, nous avons des lacs, nous avons des fleuves. Quand ces cours d'eau montent, et à ce moment-là, en amont, ça monte et ça descend jusqu'en aval. Donc c'est pourquoi nous pouvons connaître des inondations. Comme ça peut monter au niveau de Kisangani, mais toi qui es à Kinshasa, tu constates qu'il y a la montée des eaux. Et cela prend du temps pour que ça puisse nous atteindre, par exemple ici à Kinshasa. C'est ce qu'on a constaté. C'était à peu près un mois, à peu près, qu'il y a une forte pluie au niveau des Bouta. Et au niveau de la Chopo, c'est ce qui a fait que dans sa descente, ça a pris du temps et on a constaté ça vers la fin du mois de décembre, ici à Kinshasa. Et c'était déjà la montée des eaux. Et vous savez que partout là où l'eau est passée, il y a eu des catastrophes, il y a eu des inondations. Compagnie africaine d'aviation CA Namokuseye a outil qu'on présenté de vœux de meilleurs pour l'année 2024. On a client Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso
pour la confiance bopesa qui est ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyonso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. tobeta bongo masolo ya population ya territoire ya Gungu kuna na province ya Kwilu baza kolila na likambo etali nzela. Reportage. Je dois vous informer par ceux à qui on a toujours donné des voix. C'est le territoire de Muzito, c'est le territoire de Willy Makashi, de Faso, de Ida et de tous. Mais voilà, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas l'entrée. Est-ce que vous êtes déjà informé, président de la République? Je vous demande pardon. Ayez ces bonnes volontés-là. Ayez ces bonnes volontés-là, s'il vous plaît. Voilà Gungu. Ici, c'est l'entrée. Il n'y a pas une autre passerelle. Ça, c'est les lignes nationales, je dis bien. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Voilà. Où passer? Même les piétons ne peuvent pas passer. Même les gens de moto, non. Nous sommes où? La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Moi qui vous parle, je suis né avec 9 mois. Je suis fils de Gungu. Nous vous demandons pardon, Gisekedi. Kubika betu vesh. Kubika betu ve. Chien toto nange. Betu va sosa bankwantoto ango. Ya betu bakila indépendance politique, c'est vous autres. Ya fati. Regarde. Regarde. Ça c'est l'entrée. Il y a ligne nationale. Il y a ligne nationale. On nous parle ici, il n'y a que des politiciens qui viennent. Il y a politique. Mais sur terrain, ce sont des pitopards. Mutiagoloba solo pour que yomona ozwa souci azate. Yango, président de la République. Nzela oyo ata mutu moko te akokoka suko sala yango. Tozo senga na yo irjama soki bonne volonté zali. Otiana no baka na tanda boya koluka bavaze mwayawa pour que Gungu et respirer et kahemba. Nazolo bate na souci ya individuel ya Kibala. Je ne suis pas politicien pour parler n'importe quoi. Pour que na tondi sa poche na ngai. Na keiti mbulo nyonso ezone noka wana minito na uti na secteur. Depuis Belgiatika Gungu na tuba bureau moko tina no tongama te. Bureau moko te na Gungu tongama depuis Belgiatika ngo. Alors, où seraient les politiciens? Oh, Mboka ba Muzito, Mboka ba Willy Makashi, Mboka soya ba Faso, soya ba nani. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Président de la République, je sais que je suis un animal à battre devant la vérité. C'est moi qui bats là. Je parle en tant que fils natif du terroir. Je dis et je vous remercie. Na masoleta sport bosi makeba le pa ya République démocratique du Congo bango basalaki première apparition na bango pour na compte ya CAN Côte d'Ivoire 2023 na match oyo e betamaki bongo mokolo mercredi 17 janvier entre équipe ya République démocratique du Congo na Zambie. Bolanda compte rendu elongo na héritier Mapindema. République démocratique du Congo a signé Kibongo première apparition na Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 et Paiwapi a Beta Kibongo na battu Polo Boys ya Zambie Bosimba ke première mi-temps Ezala Kibongo dominé na équipe ya République démocratique du Congo kasi Ezala ki domination moko stérile pambate à partir ya 26e minute alors que gardien ya République démocratique du Congo Lionel Mpasi ayamba kinano atatir mon côté na
erreur moko monumentale oyo akokommettre batu Polo Boys bakomarqué premier but na bango 1-0 en faveur ya bazambien alors que match ezalaki dominé et pas ya République démocratique du Congo. Dans le but. Oui, parce que c'est joli. C'est incroyable. Bi ya bazambien et décourageaki ba léopard ya République démocratique du Congo te. Au contraire, et pesaki bango makasi ba multipliaki ba effort après quelques minutes to une minute ya pamba ba léopard ya République démocratique du Congo bakoya ko égaliser na passe décisive moko oyo Cédric Bakambu a pesaki Yohan Wissa boye score 1 but partout. Et bon appel à Bakambu, bon contrôle. Bakambu qui va pouvoir centrer. Ah, il est magnifique, Après égalisation, Léopard et République démocratique du Congo, Bakobaki ko dominé Zambien. Boye première mi-temps et si la qui na 1 but partout. Bongo na deuxième mi-temps tango bazongaki, dispositif échangea qui te kaka domination ya Léopard ya RDC, betaki bale na bango na camp ya Zambien. Raté ezalaki ebele, boye finition ezalaki ya malonga te na ngambo ya Léopard ya RDC. Malgré domination na bango, bakokaki kaka kotia mongete te. Na 61e minute Léopard ya RDC, bakoya kozwa penalty sifflé et pas ya arbitre. Kasi arbitrage vidéo bengaki arbitre pona kotalisa yeke penalty oyo ezalaki bongo correct te pe arbitre azongaki na décision na ye pona ko annuler penalty ya République démocratique du Congo. Domination ekobaki changement et salemaki kasi Léopard ya RDC kokaki lisusu ko marqué deuxième but match esukaki na score ya 1 but partout. Léopard ya RDC bazwi 1 point et longo na Polo Boys ya Zambie. Kasi première rencontre pona contre ya groupe F tomonaki Lion ya Atlas ya Maroc balonga kibongo équipe ya Tanzanie na 3-0 pour le groupe F marocain bazali ko occuper première position avec 3 points. Balandisa mina Léopard ya RDC et longo na Zambien na 1 point pe Tanzanien bazali bongo ko occuper 4e place avec 0 point. Suite ya compétition pour na Léopard ya RDC ezali bongo mokolo ya dimanche 21 janvier 2024 et pa wapi bakoyamba mana Lion ya Atlas ya Maroc pe rencontre mususu ekozala bongo batu Polo Boys ya Zambie beta bongo na Tanzanien. Olingola ta sapato à qualité, les cannes na 7e rue Mété Petit Boulevard. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na yo na Nize oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce moment-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique peut moi m'accompagner. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans le on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassadeur d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle. Nous a bien organisé
nasala mikanda nyonso oyo ekosenga leta alobi po tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papatrice mawa ngoba biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete odia bato nyonso na fete nataka tesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokola emoro ekoka yo oza na oyo lokola emoro olingi koma bolite lokola ile yaka na osala ngo nasalaka réparation nasalaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Vous allez qui est pour na kolanda info lingala journal ya pour la possible vous sepela ki nango vous merci. N'héritier ma pindemi oyo a superviseur ki journal oyo montage c'est moi qui pa ya Fabrice Lundombe, Igor Ntingi, Azaki Bongo na sima caméra, ngala minute obsene rendez-vous. Nicolas Koya, au revoir. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso. Kobesa matondo accenti Twasa Kidila. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie à Banamboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.